Congolais peut ça succès qu'on a. Ah, d'accord. OK. Et belé hein? Et belé voilà. Musique ba musicien nini na oyo yebi. Musique nini oyo yebi ya ba Congolais kuna. Fali ana ba fan belé na Angola. Fali. Da Fali na mutaliboso na Angola. Fali. Après toujours le héritier azo kanga na moment oyo héritier azo kota makasi na Angola. Par exemple, n'a pas un exemple moko il y a ba grand tout le canal ba grand Kofi Olomide. Kofi Olomide. Voilà Kofi faire épée kuna betara faire gola parmi ba grand ya musique total ba Fali toi na ba faire yo ebiete na ebiete ko na zoluka polémique tena na ebiete oyebi héritier o tangi wana oyebi gazma o to tangi wana faire za grand koleka bango hein faire za grand za deni no ebi faire to ebi héritier watana et ça normal à cause de la grand et ça peut ba musicien na biso kuna baza grand mais na so na lobile o kombo koyeba je t'informe quand même que aza artiste munene ya mboka na biso aza grand collègue bon na le bateau le cabe héritier mais aza quand même grand Nicolas ba héritier Watanabe Nicolas ba fabricant on peut dire beta stade neti Fali abeta stade lokola héritier te stade ndeno abeti te maza grand bon grand il faut mettre un stade. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Voilà, mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili Télévision. Nous sommes très contents. Yaroye que vous allez de partout, disséminés à travers le continent. Bolandaka, chaîne Nabiso Congo Mokili Télévision. C'est une chaîne YouTube où ils allaient vitrine, il y a culture congolaise, où ils allaient promouvoir les artistes, promouvoir la culture. Et Yambo Canabiso vraiment bandeko balande biso pour la première fois que vous allez vous tomber malam en fait vous savez choix ya malamu parce que chaîne oyo ou soit programme oyo ils allaient vraiment y information vraiment des actualités vraiment il y a divertissement aussi parce que awa soro leki awa au monani de partout na mokili mobimba vous savez que c'est toujours non-dit premier votre humble serviteur qui présente cette émission. Donc, on a Pessimino Bambote, au côté tout Bozali, joyeux Noël Nabino, bonne fête de bonne année partout au Bozali. Et voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, après le 24, après le 25 plutôt, l'événement qui vient de passer au stade de Martyr avec l'artiste Héritier Watanabe, nous avons voulu chercher les invités. Héritier Watanabe dans le stade de Martyr et je suis vraiment venu chercher particulièrement un artiste angolais, Jay Manuel, parce que Jay Azali, artiste OACP Lisaki Bisso, parmi les invités, quoi. Moni Moutouma Boye Namboka Morobo Esika pour la première fois et en Mathieu sur scène, tout va bétele Maboko et Tourmekepe Kosola. Naye ko yeba ndenge nini nango makambo lekaki to sur la paix survie na ye moko. Merci na bande nyonso to balanda biso de partout ba soutenir biso. To remercier le boss Cédric Teka 100 000 $, c'est quoi? Boss Cédric Teka non dit premier te sali koto zali na kati Angola bambote na yo. Un grand merci na Pablo Kini le véritable déclarant moi mobimbeza ya yo. Pablo Kini, joyeux anniversaire à toi. Le boss est Pablo Kini, le seul et unique qui déclarant aux Aranais à Kati Angola. Et donc il faudra que vous fassiez confiance
pour même Jésus tango ya na Bible na epo chango na mukili pas bloquer muta redéclarer ngo pour na robimisa ngo quoi. Donc FCC Mobimba Bambote na bino déjà dans les bons, je vais recevoir l'artiste musicien Jay Manuel. Alobara portugais mais to ça l'effort alobape lingala pour moi lingala pe kota kota rapona bande konyo surtout oyo bazolanda biso ba comprendre. Je vais déjà ouvrir les champs pour nous revoir artiste Nabiso Jay Manuel. Boa tarde, Jay Manuel. Boa tarde. Tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Não, também. Deus está a ajudar. Isso é muito. Tá bem. Jay Manuel, você é angolais, mas ba Congo, você entende lingala, você pode falar lingala. Donc yo lo ba ko kape lo ba moi lingala, tout ça l'effort émission tout le monde a deux langues pour bande konyo surtout ba Hollanda biso sauf quand il est français moi mon boulot et pas na yo e bien ngote bino bozamboka portugais donc lingala et les kamo belé pour bande ko ba Hollanda biso na Congo mo qu'il va comprendre yo. Une petite présentation pour comprendre vraiment oui na présenter mais ko lo banini pour comprendre vraiment Jay Manuel Azanan. Jay Manuel é grande artista angolano, também tem origem sim congolês. Jay Manuel azali musicien angolais, azape na origine congolais. Ah d'accord, dans 50-50. Ma mère, partie à ma mère, et Ezali congolais. Ok. Partie à papa, Ezali angolais. Ah d'accord, je vois. Yango lingala peko ezobim. Est-ce que lingala yekola wapi? Lingala na yekola vraiment, na yekola na famille vraiment. Pona na ndako pe ba moi lingala ebimaka. Ok. Mais beaucoup portugais, mais lingala pe bimaka na lingala wana to yekola. Ah d'accord. D'accord, voilà. C'est Jay Manuel, vous êtes artiste musicien. Est-ce que tu peux comprendre goût ya la musique et où tu es là au happy ça papa ça que musicien, maman, la famille, to baninga kande ba influence arabat. Bien. Na histoire ya famille on a yoka. Na histoire ya famille côté ya na deux côtés bayemba babandaka koyemba. OK. Dans na côté bo papa na côté bo maman bango tout bazaoye. C'est na côté ya Congo tozoloba bolobo. Hein? Names bolobo. 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 Babeta ka bambunda. Ah d'accord, je vois. Bayembaka. Babina ka pe boy. D'accord. Quand on a déjà la musique fandaka, d'ailleurs à partir de il y a ba racine là bien. Il y a ba racine, ba musique nous se peut ba comment déjà beta na mukili, beta pe na Congo. La musique pokaka na bosani. Côté ce ko ya Angola pe ba bizavo. Ba kokolo kona bien. Bayemba rapé. Oyo histoire na bango. D'accord. Sko pona ngai na bota mi pe na famille oyo bato balingaki koyemba bande konanga parce que neso ba bandai koyemba. OK. Ape na ndo fanda na ndo yoka bango, na ndo imba pe na forme na ngai, mususu bando seka ngai. Mais sikoyo on est sur wana sima na ngai. Ba on dit ko ba pesi yo confiance. Donc kala wana ba mona nga mwana osa ba vantira ko koyemba te mais lelo sikoyo ba comprendre que maramunde tika le pana yo. Sikoyo ba comprendre. D'accord. En parlant de ta famille na pesi mbote na Abel Maya, apôtre Abel Maya. Kota zali donc ye mutu na famille ya bimisi mutu makasi donc tozo yeba bino tout bobota mi batavi na sima. Famille ça eza costaud makasi, famille eza monene. Voilà. Alors awa tona Kinshasa Jay Manuel. Tona Kinshasa toza na Congo ou la capitale na biso. Première fois ya Kinshasa non? Non, deuxième. Deuxième fois. OK, première fois ça quand? Première fois à Bosnie. Deuxième fois. Première fois Ezara
kala makasi wana tonza mwana moke te ndenge okomi sikoyo Mathir boye première fois d'accord comme musicien première fois. Ok, d'accord. Ndenge omoneli sikoyo Kinshasa na ndenge oyeli na musique omoni ndeni comparativement na évolution na bino na Angola. Awa na Congo musique eza vraiment makasi. Biso kuna to apena ba grand chanteur. Mais na Congo yene eloko moko oyo nakoloba baninga kuma koyemba vraiment alive. Ok. Biso kuna eza mingi alive te. Eza mingi ba CD ya ba artiste ya na numéro un peu que número. Ah d'accord. Qui canta au mesmo. C'est belete quoi. O ba yemba en live. En live. Kuna eza ba playback, tout ça ba showcase. Agora esses músicos assim que cantam e tem mais valor, porque cantam ao vivo. Ok. E lá somos poucos, porque eu também canto ao vivo. Ah, d'accord. Ok. Apenas na pela goiemba bom, esconder na ye awa na roloba na se on s'est retrouvé. Na se retrouvé. D'accord. Bon comprendre quand malembe to kende to bundana on durant la émission aussi là. Ok, d'accord. Oye na invitation il héritier watana be stade de Martyr. Mais avant on to comme côté wana na Angola bo rapper ba musique à Congo. Hein, bo rapper ba musique à Congo ba Congolais ba ça a succès kuna. Ah d'accord. OK. Ebele hein? Ebele voilà. Musique ba musicien nini na oyo yebi. Musique nini oyo yebi ya ba Congolais kuna. Artiste musicien nini oyo yebi kuna ba beta rapper bien. Premièrement au kolobelo comme ya solo totie Fali ana ba fan belé na Angola. OK. Donc Fali na mutaliboso na Angola. Fali après tozolo ba héritier azokanga na moment oyo héritier azokota makasi na Angola. Ah d'accord, donc Fali héritier ba na héritier na minute héritier azokota. Fali héritier mutu bazokanga vraiment Angola na. OK, d'accord. On appelle na ba Inosbi. Dans Zato ke Malembe Fali héritier Inosbi Gaz Mawete bato mususu musique omone beti mais bakombo to zelana par exemple na pesa un exemple moko ya ba grand to le canal ba grand Koffi Olomide Koffi Olomide voilà Koffi et Ferre pe kuna betara Ferre Gola Ferre Azara. Faire musicien à Congo parmi les grands il y a musique total va Fali toi on va faire yo ebiete te na ebiete to na zoluka polémique te na ebiete okoyembela nga nzembu na ye omona nde na expliquer yana bato misusu kuna omona musique ezobeta mais kombo to bandi bien okoloba komona na yebi pe musique c'est normal net jour moko balobaki na nga na musicien moko c'est là non ça me makambo elukilanga makambo mpona nini bainvité okoma lisusu po oyebi héritier oyo otangi wana oyebi Gaz Mawete otangi wana Ferre aza grand koleka bango Ferre aza grand aza nde nini oyebi Ferre te oyebi héritier watana eza normal à cause de la grand eza mpe bamusicien na biso kuna baza grand mais na koso na lobeli okombo koyeba te oyebi bonga aza grand abetaka pe international abetaka eyokana nani komone nani Will Smith ade ayoka banzembo na ye mais oyebi ye te aza grand. OK. Ngape na yebi Ferre. Da Ferre na Angola ba yebi vraiment te. Nga na koloba te ke na Angola ba yebi ye te. Nga comme artiste comme fanatique
nayebi ete okomona na koyeba nzembo me nayebi nga nayebi fali akangi kuna héritier akangi na ba inos bipe musique ezokende na ba na ba artiste mosusu baza ebele na kocite bakombo ebele mais nde ozana oyebi no faire egola te nayebi ndelanga bamusike na ye nayoka oyebi mutu moko ayemba okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo oyebi yango te yemba ngo nano okozonga maboko pamba rien bon na forcé au pété mwana bato oyebi no pe so oyebi te dans eza normal mais je t'informe quand même je t'informe quand même que aza artiste monene ya mboka na biso aza grand koleka bon naloba te koleka héritier mais aza quand même grand likolo ba héritier watanabe likolo ba fabricant oye pede abeta stade neti fali neti abeta stade lokola héritier te stade ndeno abeti te maza grand bon grand il faut mettre un stade ngana na Congo na liba problème te bon yo tuni la stade pour un stade donc yo no za il faut stade grand so grand ba artiste ndeno na mone la Congo de bo sala ba conquérance ba comparaison comparaison bo sala ba comparaison na oye abeta awa na beta Zénith na beta nini ya na tuni soki faire pas beta stade ti abeta na stade na beta stade te ane ka grande lobby Dieu Manuel na liba problème te nga pe na koto na problème bongo na biso lo ba koyebi ete on a bi koyebi ete yo na tiki na ngati na yo ki na nga makambo lobby nga na yo ki na nga ngara grand prêtre Cédric Teka Yannick Mavungu nga pe na yo ki na nga donc na tuna bossa belle maya tuna belle maya koyeba yo koyebi mo bato mangala trop te quoi pona ngai musique na nga eza trop Portugal Brésil ba pays à portugais et à musique na nga mingi ko sikoyo nde natali pe origine na monite Congo eza mboka na ngai na aproveitar na portugais nini ko profiter na profiter koloba na peuple congolais ba merci ebele ba yambinga bien to beti na stade de 25 na show héritier et qui toko makasi héritier na lo banco na français na habité ça non lo ba bien loba mais quand héritier c'est il prouve que il est les musiciens trop forts héritier 100%. D'accord. 100%. Il est le courageux, il est intelligent. Ameni ba fan na ye ti na suka. Eza loko oyo mutu nyonso te. Soki ana complexe ne ba lobaka. Soki mutu ana complexe anga memoti na suka. D'accord. Voilà. C'est là on tokota ambassadeur dans ngopé, tokota ambassadeur dans ngopé. Jay Manuel Oye na Kinshasa, Batubaebi Pendule na Ote, on signale la présence d'Isaac Maï, grand prêtre, donc la stade va ici pour la première fois. Devenu nango au Santa qui pour la première fois au bêta na public au Baebi au stade de Martyron. Bien. Dans le lobby, moni eloko mususu eza de kambwa makila. Mole na niataki na komaki na avion na niataki Congo. Na santaki kena na ndako. Donc ça moi qui me m'a boy peka eza chez mère na biso. Ya ba pays mususu le na komaka na santaka non senti différent non senti neti. Eza pa na ngati awa eza pa na ngai eza mabele. D'accord. Ya mabele na ngai. Après l'émission, on a la coco. So après, ok, tu as la paix, coco, na yo, après ta maman, on a les pamboli, babo, tu le peux moi so, il n'est pas là. Ok. Là, on a attaqué na podium, moi, na ibike, ma belle et tout ça. Nzambe, en première place, Azalagi a protégé na ndenge nyonso, ba coco na ngape, na ibike moi na bango Azalagi. On dit m'a pouvoir bako quoi.
Bien, et même la Bible, tolobaka nzambe ya Isaac. Ya ba ancêtre na biso. Nzambe ya so tolobaka bon, ba Isaac wana banel ba koko na biso. Ba Pierre, ba nzambe ya nani, nzambe ya nani. Bango nyonso ba koko na biso. D'accord. OK. Au monde na kokenda kenda déjà yo no. Mo ndimela pe mo agwana ndenga musique. Gwandeni. Moi kisi mo bonganga pe kisi ezani. Kisi pona ngeza prière. Kisi ezani. La prière. Kisi eza prière. Kisi eza konzimela nzambe, kisi eza foi na yo moko. OK. La Bible est dit. La Bible dit. La maison voyez bakaka. Voyez bakaka tchai Manuel. La Bible dit si tu crois tu verras. Tu verras. OK. Yango wana mpona ngai kisi mobimba yango wana kontima mpona esala ngai na ndimaka na tiaka foi première place nayebi ke nzambe na ngai azobatela ngai nakobanga kindoki moko te soki nakobanga soki benemi moko te mpona 1000 deya bazokwea awa 2000 bazokwea awa ngai naokontinue. Mais bastade wana balobaka deyaki eza mpo obeta stade mpo olekisa bato il faut osala nini yo tiaki osomonte koya obeta stade moko boye oyo ezalaka défi na kati ya mboka mpona moto azala monene po oyeba moto ya monene okoyebe na batititi soki nzambe apesi nga tala na bomba tala na nga mpona naobanga ke kindoki nabanga te tokufa biso nyonso jour moko avant nakufa na otika nano histoire. OK, c'est déterminé. Avant kufa il faut otika na histoire na mboka na mokilo yango nde naza awa na mabele na ngai Congo yango naza awa mpona naotikaka histoire kuna te mokili non premièrement Angola Congo deux pays na ngai reste bazoyamba déjà. D'accord. Mais tant on m'attend sur scène bah toujours illustrer pe ba image oyeli biso anglais. Tant na mono ndenge américain moko boye nazo comprendre te. Ngobi ba tato a changé. Mais ouais ça lingala français faut il biso ta portugais za moi pemé na biso na États-Unis vraiment. Wana eza musique ni Africa é uma música eu posso dizer que fizemos para a África. Zonga de Malingala ko. Ni África ezali eza musique auto salela ki Afrique. Eza lokola hymne national ya Afrique. Ozomona. Na musique wana toyemba 5 langues. Toyemba anglais, français, portugais, crioulo na lingala. OK. Tobandaka na anglais. Tobandaka na anglais mpona torepresentaki nyonso peuple noir na africain omona même black american même noir américain ya bango nyonso baza banoir yango na torepresentaki Tupac na ebandeli ya yango ndo omonaki anglais wana nakotaki nango na ya vivacité wana Tupac azala na énergie nga mpe na énergie wana mpe na représentaki yango. D'accord. Jai tolingi tokoma na biso na suka ndenge nini yango ozokanisela kokanga mboka oyo kotika bamprete na yo qu'est-ce que nini yango ozokanisa kosala mpo kombo na yo etikala na mboka oyo par rapport ya musique na yo bato mpe bayeba yo prochainement otambola okoma mpe star lokola baInospi lokola bagaz mao ete ndenge osalisali bafeaturing na bapatrick Beckham mpe banini tout ça. Bien star Maria na star na okoma star te na awa na Congo ta ngai naza star na okoma star te même awa na Congo ngai nabotama star nabotama lelo nde déterminé ngai nabotama étoile ya omoni soki oyebi valeur na yo te moto to akopesa valeur. OK. eza te ke kozala mapeka kozala soki ndenge nini fo nono miyeba apres bato bayeba ngai naza star nabotama star oyo ya mabele na ngai nabotama star nabotama étoile nabotama mpona na briller ko briller nabotama mpona na briller
oya mabele na ngai. Une chose kaka oyo diana sepeli peuple na ngai ya minga na de maboko na nzimi ke ba continue ya mbanga soka ba continue ko ya mbanga bongo na ebite soki Congo esukela ba musicien ndenge. D'accord. OK. Ya mais à part na sala histoire na ngai ba ya mbanga kaka bien na bandi musique na Afrique du Sud. On a bandi mingi na Afrique du Sud. Après na ketanga na musique na Portugal. Côté carrière na yebaki bato belé ya minene o bafula kinga pe na kisinga bloco belé après na zongi Angola na vanda ka pe na vanda ka Portugal Angola. OK. Portugal Angola ya ba na zuma na mayele wana yango tsona ola ki sape pele na ngai pe loko oyo mwana na bango ayebi peuple congolais boya maraga makasi. Merci beaucoup. Voilà, tout comme na biso na suka, aussi ça na pona to kende na côté monsieur. Merci beaucoup Jay Manuel. Moi mama banga eloka suka za. Boaka ya. Balobande ni babanda ni mabanga na ngai kebwe. Te na lubaka na pesi mbote pa ya na wala soka nde babu. Na pesi mbote pa Belmaya. Apôtre Belmaya. Mon boss ya David Fula, Junior Senda, oncle Mike Mpale, à ma mère, Bambote Belé, to my family, fan club, J Manuel, GM Entertainment, We Art, Names, azana simanangai, na simeio artista solo folks, yeah, one, tamo junto, Eduardo Fabiano, Jordi Figura, Elder Costa, Babado Nyoso, Bazolanda, Mona Congo Nyoso, Mona Nabino, Aza Awa, na Tamboli Mukili, na Zongi Kaka Awa. OK. Mona na CPD Sade. Merci beaucoup. Et voilà, tout le prochainement, vous allez connecter la Congo. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.